Allô, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ça dépend ya heure beaucoup. Yo que la message oyo. Napesi bamboti na bandeko na nga nyonso. Bangolano omi tu esalaka lokola biso. Nalobaki mpenza na koloba lisusu te. Me nyangala kata oyo, mutu ya mutindo oyo. Tobengi ye Antonio, ovo kwa nzambi na Antonio ke Satana. Kwa Satana. Ndinda. Montre motindo. Nazongi kapona lobela yo. Parce que tu continues à faire des bêtises. Ou tu sais que ça la cassette moko sengi pardon. Pardonner yo parce que biso te comprendre ki mabe. Ce qui n'est tala. Yo moko olobaki na message na yo que même na classe 35% bako comprendre mais pas comprendre te. Yo oza parmi bato ba comprendre na kate. Et tu crois que biso nyos oyo to siliki tu as la compréhension de makambo yo lobaki. Si tu as la forme belé mozo comprendre kaka te. Ngana yebisi yo kaka que likambo ngana lobaki na yeko salama. Na ozonga si matin pona kikongo to loba etsa kafutuka ngama ni mako. Ena kafutuka manima foka fuanga. Lokolo na lakaki yo na yebisa ki yo pe déjà que okobetama kaka. Olobi ke ba panzi yo voiture wana ozotia mangungu. Ozo komi batela. Mais yebaka ke po ozali Antonio. Tika kokende na bafeti, tika kokende na bibembe, tika kokende so. Donc bomba makaka na ndako, zala na bunker na yo. Po même na ville oyo ozali, kokanisa te ko sepelisi na bato ville na yo wana. Bango mataloso bakobeta yo. Ngana sina laki yo ke soko ye na Belgique okobetama. Osengi pardon na yo na forme na yo bon bato ko comprendre ka sengi pardon motika ete po omona conséquence ya makambo yo lokaki fo obetama po olapa osala yango te lisusu te bato mosusu pe basala yango te fidèle ozala mwa molai mais na okabula mwa en deux parties na bandeli na wana na kolenga na sasila na likambo moko po yo lingo saka na esprit na biso omona biso lokwa bato batanga te biso totanga toza pe na bangolais ebele batanga po soni oyo sali soki mama na no tata na yo bayoki yango bakosepela kutu te ata moke na yo bandeko na yo oyo ozomona parce que oza mosansa na moto ya Mbanza Congo nga nayebi bato ebele ya Mbanza Congo na bakamarade ebele ya Mbanza Congo baleki kutu na mayele mosika pe bango pe bazosepela te na oyo lobi kofingisa bango te nga nayebi bango ke batanga bango moko pe bayebi situation tozopase sikoyo. Parce que histoire na yo wana ozolingo raconter okosa biso owambobine biso eza ya lokuta o mutu moko ya wambo te histoire etel pe yo te parce que biso nyonso toyebi mutu afondaka likambo wana ya bazairense ya bato baliaka bato ezalaki impela mutu afonda histoire wana et puis un de mokonzi ya impela avivaka befe wana ase ya explika yango nayebi soso oyebi te luka kene na internet luka lopo de nascimento okoyoka histoire yango ndenge balubi toliaka makaku ndenge balubi toliaka bana ase explica yango bisiku tolandela yango te utaza grand politicien tolandela yango te po d'abord toyebi kiza lokuta ya mibale e concernant nango pe biso te po toya kolobela ye kutu afungunaki na ye masumu mais yo olobeli mutu awambo te yo oye kolakisa olingo olakisa biso ke Zairo aleki biso en plus en beaucoup oyebi soki bana répondre na moko obimisi Zairo mutaki na kombo ya epiderme na Angola mawa mingi yo boto magana mutedi masolo mote fo yeba ke Zairo atanga baye bakoti na Angola Betnovat na diprozone iza ba produit moko dermatologique Zairo baye kokita ngo pa na biso bongo lo bango baye l'acception ni na baye okuta ngo pa na biso to comme ina difficulté au moment na pharmacie les sous parce que et c'est là que les sous de stock ne se kana ba Zairo olobi Zairo ba l'acception mana sukula ta 3 pane tala suka nango tio olobake Zairo ba l'acception lingala te nga Zairo ba l'acception lingala te parce que nga na koli na lingala akula kisanga yango te
Yo moko d'abord lingala na yo eza ya kotengama. Wana eza lingala kino te. Po so lani lingala na biso bato ba kino ba kole na kini, ba msuku ba bota mi pe na kini. Différence te na congolais hein. Oya yo eza lingala moko ya ko débrouiller. Il faut y bango déjà. Longo la phrase wana ya 3 pagnes na yo ba ke oyo comme na point que ba la lingala. Olobi bandeko na biso ya basi bazanga tendresse na caresse. Eza mawa mingi. Oyebi yo na yebi te soki outi kolinga congolaise moko sikoyo asali yo biloko pauvre père yango wana omoni ke congolaise wana aleki ba yo zalaki na mboka oyebi na mboka kuna oyebi na télévision te oyebi na yo pe mama kamnenge lekaka te. Donc tu n'as jamais eu de tendresse na vie na yo oyo tendresse na ba caresse awa na poto yango na moni folo bandingo na likolo ya Zaires oyo sikoyo. Holobi ke tozaka na identité te Zaire talaki biso kozwa identité na voyage mawa mingi posa mo landa nesu tu na okoma na point moko ke na komi zongela makambo sina lobaki to leka ngo Zaire aza mutu asinya eyoma azwaka chambre air atianga mupepe akati si aliki wana pena ozomona ngo lokumu ozomona ngo pena lokumu lo pena ke mutu asinya même yemo ko prendre Zaire ba pena ke mutu makambo so lisa normal te ay ba circonstance to kati la kati ba kati la pena na ba chambre air teninga zo baka ngo bakina na ba bato ya mike ya bato mususu bafuta ka nembongo ba Zaire batanga na Angola te Angola mais Zaire ko tanga na Angola te parce que là nakine alobaka français na Angola to baka portugais biso moko ba kolombo katangu tozongi tozalaki na difficulté ya portugais hein? Heureusement gouvernement a créé ka bekolo moko bon sala ko scola de lingua to bana ko yeko la portugais ti to pusani to s'intégrer. Donc Zaire ko tanga na Angola te po ayebi portugais te biso kuna étude ça na portugais ça na lingala te ça na français te Zaire ala accepte sungunda na sina tangela kena lobeka na yo soko batangela par exemple ya bato ba ya Angola ba ya poto avant yo kanisa avant que tu yo yeba ke poto ezalaka alibino na Belgique so yeba kite alobaki na yo ba vie qui sema ba vie mafitidi na baksile so lelo bata Belgique bayebi ba vie nzinga aya Angola na ba années 60 bango mutu bayebi saki ba congolais ke ba Zaire ke bobwaka ke boza bangolais pour angolais za pays en guerre bango te l'accepte songunda et puis obeti tolo lobi oza disposé au débattre eh bien ce que lingo débattre awaka déjà na vidéo ozo pola ce que lingi débat oko suka mabe po bato bakanisaka lokola ngai bato to kanisaka na réalité oza mutu mo osa to débat 5 minutes te po osila mbala moko na yebise ko mama traitement ya Congo ko lobelaka ngo susti kende na junta médica oyeba et pas une chose ko traitement c'est pas au Congo comme tu l'as dit bon le gros va qui osa ko assumer tina ba dernière conséquence ndengo zawana ko lota kana yokutu ndoto teke na kokende Angola d'abord solo bango déjà tango zo lia McDonald yo wana ke okozonga na Angola te po ke ne kosani kozana pe na idea ozonga na Angola te po o bana ko beta mabana na aéroport na kanisi okunda makala le même jour po otumboli epai batumbola kati peuple nyo se tireni po balimbisa yo il faut obima penza ko lobela mutu awamboli susu te loba penza maloba nga na bimisa ki eza mabe na toucher ba sensibilité ba tebele bo limbisa ngai na kosala yango lisusu te mais jusque là ndenge na yebisi ko bimaka na yo te po okobeta ma oza mutu motindo fo beta mapenza oyeba ke osalaki mabe po soko beta mite oyeba te parce que utolo bakero etenyo eko respect et orgueil avec beaucoup de respect et d'orgueil mais oyebi te makambo lobite hein meka kaka kotala la dictionnaire orgueil lekini elobi nini orgueil donc yo olingi na orgueil na yo to pardonner yo mais na yebisi yo okobetama wana penza na lobingo penza be etsa kavutuka nga manimako nakavutuka fuanga
na kozonga lesusu stimate na lilobo na lobi ata ba pardon na yo pesi mais faut beta ma pose wa leçon na yango c'est to localiser yo oza place nini na mboka nini donc et place moko koko ki ma mikolo kene na Ukraine wana nde mwento lando kuna ezate soki kaka oza na Europe occidentale o ko beta pe kalate sango yake so beta maki lobi ba panza ke voiture wana ya mangungu lingo nde to yo kila yo mawa. Mais ici, quand on finit Bangolais, on coupe Angolais, on t'a sakana été. Angolais, on t'a sakana été. Oui, bah, pas si tout le monde a été. Oui, éviter combien d'Angolais, c'est comme on est tout à belé. Bangolais, combien, bah, sali, ah, majorité, toi, bah, soldat, bah, militaire. Oui, bah, qui commandant Donaï, asa militaire. Oui, bah, qui Sabou, commandant Sabou, asa na Bruxelles, asa militaire. Si on a un militaire, surtout, si on a un lemba. Les militaires, c'est belé. Tu as un esprit militaire. Na yebisio André Kamena. Toyo ne Congo, c'était militaire. Ce que tu as esprit militaire, na zimundu ki na betu yo na leki na nga. Na betu yo na leki na nga. Encore même si tu as un mboka oyo ya